avance au bosoba fidélité pour la kolanda émission tout le Belamboka Congo na yango bande ko balandi émission tout le Belamboka Congo na pesi bino mbote sikanyo so ezwami bino petika ite kimia nzambe tata engela o mabota mabino bande ko balandi pasi pe ma wana République démocratique du Congo pambate baoye bakimaki na lombango bao balobaki bango nde biso nde oyo nde fachibe bande ko langa lelo milelo na ebisi bino TV ya biso ya Kinshasa ya linde kolela na kolela Francis Kalombo ache baiso ba lokwa basimbela kingo koleka na koloba soni to ebisaki bango politique ya mboka basala kakona lokuta te batonga ka mboka na lokuta te bandeko bangai oyo moyembi moko na banzi koyikozala le grand mopao aloba vérité et qui na locuteur qui na sincère vérité qui na escalier malembe na kolemba pe ekomi bande kolanga lelo oyo nani ayibaki maponami lelo oyo nani nde aza mokolo Congo lelo oyo nani nde nanga sala mabe tala bisiko na lobaka bananga nanga okolala pongi okolia bingwele nanga tokokutana nayo mokolo mwali na nzela okozwa botu oyo nano okana te na mabe oyo salaka la mboka oyo Rosal Malonda yoko vanda kimi yoko lia kasi bomoni ne bobomi Congo bomoni eloko bino bolukaka botomboli Chilombo na complicité ya Hippolyte Kanambe bino lokwa boali balwande na mboka oyo bokobima boete bokobima te po bobomi mboka bosali mboka mabe bozangisi biso banzela bopesi biso basaselo kwa bangobila ngobila bomina banunu ba récompenser pe ngobila yewana azali na sima ya baji bandeko langa atape boka mitema mabe yango atape boka bandoki yango atape boka bolinga ke kolote mboka boko tambwisa yango boye na yoki lisusu pasi pe ma bandeko langa na komona ete bato ya mouvement citoyen biso to yebi ete bandeko la biso ya mouvement citoyen to akala bango elongo to ko bima na makambo la bango to ko landa bango nzoka ba mouvement citoyen ba alinde ko soutenir ko boma ko balkaniser mboka bandeko ya mouvement citoyen bo pesi ngai pasi pe mawa pamba te balobi moyaka moko afingisa bayaka inso bayaka nyoso bayaka mabete po lelo ongala bibi yaka kitoko soki botelo kwa mondele lokwa Guillaume Ngangulao na Belgique ali moto akasongolunda kasi soko talie bolobi o mobali mama na ya botaki me balobi moyaka moko afingisa bayaka nyoso lelo oyo mona mobali na kolekisa bino sikoyo na complicité ya mon réalisateur Judeka botala penza ete atelemi koloba biso to ali mouvement citoyen soka zala kala bino elongo cela veut dire apomboli bino ete mouvement citoyen ba marche no so to sala nzoka nde bino bozalaki pour la balkanisation ya République démocratique du Congo bino bobandaki le bino de ko tongela fachi beton biso to mona kaloko atoza bandeko boni Congo mote ya mabe to yebisaki bino bato nyoso ya mitema mabe boko bima bomoni lelo yankuku ebimina poisa yango la sengi bongo na Judeka na complicité à notre coordonnateur d'Acosta Mondiale El Campo Dieu ne m'a jamais bochi la bisono moi minute yalika moke Judeka adorateur ti la bisono no yango ba mona boni mouvement citoyen et trahir peuple congolais bongo tozonga. Je suis là. Ce n'est pas Jean-Marc qui a fondé ou qui parle de l'union sacrée. Qui a appelé aux gens à l'union sacrée? C'est le président de la République. Le président, même si je ne suis pas obligé de répondre à tes questions. Oui. Qui a géré le pays de 2019 à 2020? Bon, je constate que... non, dis-moi. Regarde, nous ne pouvons pas aujourd'hui... Tu sais, quand si on était sérieux, même vous les journalistes, le jour le président de la République nous a dit que Kissa nous met bande. Alors qu'il est payé par notre argent. Si on était un peu sérieux, nous allions nous fâcher. Ok. Alors, vous dites quoi à tout ce qu'il dit là? Écoutez... non, moi je voulais terminer. C'est-à-dire que les 2 années que l'IDPS a géré, a mal géré. Bon, et alors, merci. Aucun peuple sérieux ne peut plus encore lui faire confiance. Merci. C'est une gestion catastrophique. Merci. Bande kolanga bilo moko bolandi bango, bali bongo ba minganga mibale, kasi. Merci encore une fois la papa langa wala mosusu, pamba te ya sosoli. Batunga kamboka la lokuta te bande kolanga. Tala lelo maemazali ko salama.
bandeko oyo bino bolobaki biso nde ba diaspora bolobi ete bakanga zando pamba te toali kobika la bosoto boali ba diaspora rwandais ba diaspora corrompi bato mayele ali penza ebele te pamba te yo soutenir bapanza ndenge wana yo moni likambo zando wana ali likambo keso ali pe ba ngobila ko bongisa ya solo basoda bwe bato bayike batelemi ya lolenge wana bachena bafabo na bapolisia na ba aner oyo elandaka kaka bato na kobeta bamama koboma bato kobeta bamasasi ya solo ngobila bayebisaki oyo koterrorize Kinshasa ngobila oyo ezali chisense nazali koyebisa ngobila bato oyo bomi mokolo mwa lelo bato wana bakolekaka inaperci te ngobila makila mabango bakoganga pe yo kofuta bobele na monnaie oyo osali bango pamba te Bible elobi na biso celui qui tue par le paix périra par le paix et ali maloba ya Nzambe tata esengeli latela mba epai na yo ngobila et ali maloba na ngai te yo bomi bato la mandoki oboma na banunu kasi Nzambe la bango alobi celui qui tue par le paix périra par le paix totiki les rétributions ya Nzambe esalama likolo na yo vengeance ya Nzambe tata esalama likolo na ngobila pamba te Nzambe alobi lisusu gardez silence Nzambe azo combattre pour la ba congolais tika eta mona yo ngobila pamba te ozali moto malamu te ngobila ozali moto na lokuta pe nazali komona bato balobi po ete ngala talaki te balobi ete ndeko Denise atelemaki alobi ete ngobila kokanga zando te me ngobila kangi bato bakufi ezalaki ya licholi ezalaki ya bosolo oyo mama bimisaki yango na susi ya bana to pa cholaki alobi po ete bolingi biso te me bakolinga bino lolenge kani po ete bozwi maponami ya lokuta makambo mabino nyonso masalami au-delà ya 3 heures du matin tango bato bakolala moloki ake kolona esika wana pouvoir na bino bakopesa bino tango bato bakolala bisikala bamabala mabino makosalama kasi nani akosepela na butu bamoni bino bisika na moi bato basepeli te basutuka na butu na tongo pi bamoni ona mwana na maboko wana ndako bato bakotuna bimaki nini okimaki na moi pona nini po balobi moi ezali pole butu ezali bozangi boyebi yango bino bali bato la bozangi boyebi tala lelo mayo mako salama pasi pe mawa Kabila ako bina Kabila ako festo endenge bolo bakala lokote ali falase mama Jawa salam alaikum bon rétablissement na yo Anita Babé Foku yo moto que Dieu vous bénisse lelo yo bandeko balandi Kabila ako mela bobele ba champagne a tchema kolikolo alobi voilà ce que je cherchais. Voilà ce que moi j'avais voulu, que les gens me respectent, que la République démocratique du Congo vienne de la République du Rwanda. Lokuta Kabila. Toko lobisa o lingala mokolo wana okolela mama aina kufi. Okolela lingala ndekola ngai. Poyo sali a 21 oyebi lingala te be français amalonga te be anglais kasi biso mokolo tokolo biso lingala. Ko sepela te potango ebelemi. Jende talo take tumba atelemi alobi na yoki peuple na yoki bango balobi bakiti bazwi conscience lelo Martin Fayulu Madidi alobi cabinet na ngai ezali ebima esala makambo nyonso na boyi na tambola ngai moko po baloba ete lalaki bolole bato na côté à l'otiliki bakwala poso bo katele biso l'otiliki ya biso l'otiliki bapelise biso bato na koto ya ndundundu bakoyala soki bino boye biso pe to repousser esengo ya peuple congolais esengo ekoya mawape koya bazangi kondima bakozala na pasi bao boliaki bonisisalanga mbimbo fule jala kinde kasi ngonge komite tolobaki la bino te ngonge komite biso tozali koya
aulu wala likoyela yo koyeba te tolobi na bino boye bomi bongisa na malembe pamba te tango biso tokokita ndeko nanga soko ye na bozoba okokutana na bozoba komeka te pamba te tosalaki maponami mazalaki injonction ya kolongola baoccupant na République démocratique du Congo ezalaki injonction ya kolongola système Kabili oyo nyokoli biso pendant 21 ans mais bino bolobi bakomi ba homologue na bino bolobi bo soutenir bango po ete bazui majorité lisusu encore une fois bozo blaguer le peuple congolais yango biso tolobi boy président alobaki na bino le 30 boyokaki yango to sembolaki yango la betando eke lelo lisusu lobi moleki plutôt alobi na nzela ya directeur na ye ya cabinet biso tolobi boy ezali te gouvernement parallèle ndenge bolingi bobenga yango pamba te bandoki babengaki mama oseya bozosepela gouvernement na bino yango bokosalela yango wapi na kalao na maboko ndeko langa na ye koyanola yo gouvernement wana yo moni ezali po eya kopesa embargo na benemi ya République démocratique du Congo pe ndenge basi bamonaki yango la betando eke bazali komi lengele pe komi bongisa kasi biso tolobi na bango boye tokobima balebele na mboka la biso moko te toyei nde kobengana moto oyo akotelaki biso na ndako ayaki lokola semba biso tolandi buku ya Nzambe tata ndenge alobi na biso ete nayaki na ndako na kosengo biloko yo pesaki ngai te Nzambe yo yaki modele nini bongo moto wana moninga asengaki yo biloko hospitalité la biso enyokoli biso pamba te bato basengaki biso biloko maya komela balile esika te bakimi etumba tolobi tobomba bango babandi kobotama wana babandi komikota nyamu bakomi kolela lokola mabele na bango po ete bango bapesa bango mabele bakomi na message ya balkanisation yango biso tolobi boye tozali d'accord na yango te moto moko te akoboma Congo moto moko te akozwa mabele ya Congo ezali ya biso bonso moto nyonso akobundela Congo la lolenge la ye mais nazali ko déplorer comportement ya bandeko langa ya mouvement citoyen na banzi bolandi yango alors ba marche na bino tokokota yango lisusu te parce que vous soutenez mal ya République démocratique du Congo parce que moto oyo akozala ngambo ya Félix azali moyini ya République démocratique du Congo Félix azali aveugle conduit l'aveugle est-ce que Jean-Marc Abound abana mayele oyo akobimisa pesa mutu la moto tala ndenge Jean-Marc akosala poto ye moko na FCC ye moko na IDPS ye moko na FCC ye moko na IDPS mon juste on est où là mboka nini wana bandeko langa to yaki kocha chocho na etutu koyebisa bino ete to milengele po ete biso to milengeleki kasi yo ndeko oyo yo ali rebelle moto na matoi mangongi biso wana to ali koya toyei kosala nini toyei kolongola système Kabili toyei kolongola système occupation toyei kolongola kozanga penzala pe minyoko na mboka oyo ezali scandale géologique plus de 61 millions et plus de 63 minéraux mboka ezali kokufa na kokufa yango tolobi to boy bandeko la biso est la ote ko bisabelo na lobi bo tressaillir na joie bo tondisa manesengo pamba te makile bandeko la biso babomaki ekei pamba te bayi Kongo mani nyonso babomaki oyo bakufaki bango inso milimo mia bango mizali ya kotelema pamba te bandeko na bango babundela bango etumba ba ancêtre na biso nyonso milimo mia bango mitelemi pe mokeli ya République démocratique du Congo atelemi mvuluzi kimbangu mama kimpavita pe bakufi nyonso oyo bakufa na cause juste ya libération ya République démocratique du Congo ya Zaire pe bango wana batelemi yango toye koloba boye Nzambi toyebi mokolo te toyebi pengonga te o tomilengele tomibatela donc mokolo eyebani te ngonga eyebani te bebilo nyonso
bobeta maboko pe losambola bino ezala ya kotombola nzambe tata pona te oyo tobongisaki uta kalakala mosala ya Jean-Baptiste oyo tosalaki yango toyebisi bango race de vipère nanya yebisi bino bokima nkanda na nzambe ezali koya lelo na République démocratique du Congo tango lazala kopesa Esaïe 6 bomonaki lokola ya lokuta tango topesaki bino ba verset biblique na te kopesa Jérémie 3 na 16e verset bomonaki lokola lokuta na pesa pe ba verset baike bomonaki lokola lokuta kasi lobi boyokaki verset biblique ebimite to ali kotambola na molimo pe la nzoto tango la yebisaki bino ete tokende kokanga demona oyo arenyaka la République démocratique du Congo azalaka mwasi bachaka ye na victoire pamba te victoire wana ali esika oyo bato nyonso ya bandoki tope ya nzambe bakendaka na esika wana mpona kozwa elonga pamba te viki oyo avandaki lesika wana azalaki kaka moto nelonga kasi demona wana ealinde mwasi yango to bandai ko bunde tumba wana uta kalakala kilame plus 49 bokila lokone fa mpekato oyebi yango pamba te na bandai ko pesa ka ndambo ta musiyo po komaka te mais lelo oyo bomoni demo akangami to akangami te demo wana bino moko bo sentir kakangami pamba te moyen bakele kokota lisusu ba saisir peuple congolais etalité biso wana to ali koya to betimbela kobanga te tosi toye donc biso wana ba peuple congomani tozali koya yako écraser serpent poete biso tolonga toyebi eta ko soit biso la tendon mais biso to ko écraser na mutu yango la tolobi bana ya mpungu tuloendo bana ya maître Jésus bana ya mama Maria bana ya mvuluzi ingete la bino nyonso totele masikoyo polikambo yango esi ebandi yo moto bandai kotuna aussi oyoki ko poser ba question ebelete parce que to ko dévoiler te to ali ko yaka ko sembola yango pe ko beta sete mama Célestine na la France ke makambo oyo to lukaki yangoyo tango yako panza o yangoyo tango yako sasobe yangoyo eloko yango nini ende Congo tolingi Congo la biso ezwa bonsomi ebikala kimia bako suka ko wambaka eloloko awakonto. Merci encore une fois na équipe technique la biso na bosala yote yambola pesa équipe technique na lambote voilà vraiment ndeko na ngai azali penza mosika Désiré Botuna na yaye molongani Mama Elisabeth Botuna vraiment nzambe ya lola ayeba penza na kobatela bilo makasi esika penza bozali pamba te motema yosea de la presse et kola la pesika la bino autorité morale na South Africa etumbila ba Patrick Guy Lompinga ya nana Lompinga Guy pe ba pour Angola no bondia botard de bono itala remise ko la bino la reine queen et maman d'Angola na mokiteno Florence Matondo Bido et pourquoi pas Aboule Padre Mokole Loko. Merci encore une fois l'équipe technique wana moni bongo notre réalisateur Judeka aya bito benga kay adorateur Judeka Mobalia. Merci encore une fois à notre coordonnateur d'Acosta Mondiale El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci na Pape J, directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi Parabe Miso Babiso et mon ami de tous les temps Dieu nous le soit na binono so obolinga Babiso na lobin Zambé Alola Azana Bino. Merci encore une fois na homme d'État, homme du peuple, président Eli Martin Fayulu Madidi na koyoka mbela la biso pe na kokokisa yango poete to silisa etumbala este yango biso to bimi este ya mboka la biso ezwa kimia pe Congo ezonga mobimba ye biso to bika la peo soki yeso azongite to kutana lobi bye. Merci bandeko la banzi bilo moko bauti kolanda kasi po mingi boali kotuna ezali nani yango la lobi na pesa penza numéro na ngai bobeti bongo plus 243 89 91 340 33 plus 243 89 91 340 33 appel WhatsApp seulement appel normal ezali kolekate. Merci nayo like makanaki made eratakate erata jamais na Autriche lik makanaki
Made Eratakate, que Dieu vous bénisse.